Rakine eza nango te, mais kolinga to vanda na ba malin. Si on te le va publier, il y a que celle en likam. En état artiste. Au comme la frontière moboé, au lingo le kamuto tout en ça à fanatique, il y a muto yo tomoli likamo ya mabe, au tolinga eboma. A boyo leka. Passe ya muninga to likamo ye, pour aller au fond on faut ça il a un succès. Succès zate que va publier Michel côté dans mon studio. Pour un succès pour comment on finit en avoir. Si on continue à finir en toi, ça peut être artiste, ça peut être créatif. Vous êtes les malins. Il y a des ranges. Il y a des gens qui ont somme dans mais il y a des gens qui ont avec un crédit. Du coup, retourne en Goulois. On attend à voyager. La province, les batteries, si il y a un voyage, il faut que ça battre un voyage. Si on a un chimique, il y a beaucoup de Facebook. Beaucoup de monde. À ça, un pas mon Europe. Gloire à Dieu, tout le monde mon ami qui. Mais quand on va que bateau va que poto va évoluer, que biso dans la quinte kemba. Ba belle vie va vendre dans la Kenya, va vivre. Pour ce qui est difficile, ce qui ça va richesse, pas sur ça va. Non, Michel a dit que si on a dit que on a Michel. Ça passe à Dieu Turquie. Moi, nous comme ça va dans la vidéo, moi je diminue. On te m'a salé à posa à pouti à diamana, mais là, kene, pensera na pouti posa, ils sont en kene koiba. Occasion kitoko Toronto City et Pesio mwana Congo pour okoma tata lopango. Oui, tata lopango tope mama lopango. Awa na maluku concession ya Mbinga. Toronto City a memelio ozwa na yo lopango avec 3500 $ américains ya pamba. Côté accessibilité, 6 mètres na motuka oza mobimba. Et bon nzela yango bien urbanisé avec espace vert. Ya kitoko espace ya G ya yititi bakisaka ba magasin pe lisusu marché ya Mbinga ekotongama awa kolekata marché central ya Kinshasa. Tala paiement nango eza simple. Soki ofuti kaka 1500 $ américains na yo oza mobimba pe pona le reste okopesa 400 $ pendant 5 mois mbala moko lopango ekomi ya yo oyo elonga te Ozala kana mikila poto otinda mbongo ono valia o tata mwasi a détourna lelo fini makambo wana grâce ya Toronto City benga ye kaka na ba numéro oyo o komi tata lopango o assurer avenir ya bana na yo. Oui dia après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, Lokola Ntaba ya Kitoko Pelengi, Soso ya Kotumba, Ngulu ya Kotumba, Poaso ya Kotumba, Esengali Koebake, chez Djongade, Bafongolaka Kobanda Mokolo ya mardi, ti dimanche, Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka Semoko, chez Djongade, weekend, Boza deja ya Kosepela, chaque vendredi, Bobana Kozua, Suzuki Luzubu, 4x4, Yende Muta Kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, Oza kulia, Oza komela, Oza kopina. Pe chaque samedi, Ekobanda Kozalande, CNN, Alligator, Naba artiste mosusu, Bako Banda Kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, Sombele Suka Bisanga, Ndebo Kozua, les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, Yende Muta Kondoko Palola Awa, Boko sentir Betoué Baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Banadine
bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Mesdames et messieurs, fidèles amis internautes, bonjour. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre chaîne YouTube Africa Info. C'est toujours votre humble serviteur Patrick Engambe, le poids lourd de la presse congolaise, moi la Mobali. Oya Mbinga, Oya Gaya, Rassala Rabou Moussala, comme il faut, comme il se doit. Merci de bateau tout. Vous avez beaucoup de temps, en ce moment, émission, tu as mis Rabino Bastard, tu as mis Rabino Comédien, musicien, porte-parole, chroniqueur, chroniqueuse, danseuse. Tu me un peu par rapport à toujours na internet toujours YouTube et la église YouTube et la église la YouTube ce que lobby du donc ce qui est actualité zali tu es comme ma solo toujours aujourd'hui je suis avec l'artiste et comédien on est de Micho Bozo bien et dans lui-même la reine de la télévision la reine de différentes chaînes YouTube la reine de film tellement rebelle l'autre jour temps ya roya localité mais un peu ko solanaï to me gape ko beta masoya par rapport ndenge masoya zo likana théâtre et puis par rapport ya yemoko ki Micho bozona ti lelo ba masana évolution za makasi mais pour ya yemoko nous omona évolution ezate ya ozalawana en fait il est là pour nous répondre à ba question de biso nyonso merci aussi na France Stemai te pesi ba moto sika zota la biso depuis Panama. On est ensemble, merci à l'équipe technique et Africa Info, merci à Merveille Mampouya, merci à Chaton Kolo, merci à Bateau Toubo, soutenir Patrick Engambe, merci de votre message, merci de votre conseil. C'est une façon, en fait, il y a motivé Bisso et en fait, il y a Bisso qui tout comme casse. Merveille Mampouya, si tu es d'accord avec moi, je suis déjà avec mon invité à mon collègue, il s'agit de Micho Bojo, à qui je dis bonjour, président Michel. Ouais, bonjour. Bonne santé. Santé bien. Vous allez bien? Ouais, ça va. Pour nous, c'est l'introduction de l'émission. Au but de l'évolution. L'évolution, pour nous, le but de l'évolution. La question est en fait, tu as place. On est à question. Ils ont déjà annoncé l'émission. Au but de l'évolution, l'évolution. L'évolution par rapport à quoi? Tu as comment pour la CP la moitié. La CP la moitié. L'évolution, c'est quoi? Tokoma kuna te ko banda to sala émission ngana niveau na on a sala ka ilo ni za évolution te net massa ni za évolution ko le kaba ngai oui to ko tamba moko na be oui na CP l'introduction na te ko bi misanga net boyami Michel boyami Bozote o a scène Bozo scène ada juste personnage ya bato ba quit ah na vie boy na Michel puis na amta ba quit te na garçon na papa responsable quoi. Tant on TV aux alibosa TV faut boyer bara o lo bani ni mo sala ni. Soko ya na question autour. No lo bananga mamo e faut soit ba mo na neto ya minga neto ba mo na vie na sende na vie normal non même pas. En fait déjà to bien en sommet. Pour le but na bien le débit. Entourage na yo ba massa parce que ba question tout est évolution ni ba entourage o ngala na ba. Yo ba massa na botama na ba. Te ba massa o na kola na ba. Ah to beta massa a kola na ba monte. Ba massa na o banana ngo o bujwana ba ngutro ba ndonze ba évoluer belé net na belé ba na Europe somme ta chimique une évolution ils aiment pas oh mais na habité bino mama mukilo bo me mangonde te mais ça déjà ça les impact gloire à Dieu mais ko lo batte que mutake pour tes évolutions pour tout ça na kin pena kenda mi kin ta vivre danger azape na mbongo le kamutana mi kin évolution tant on le ba na français faut e ba lo bini gloire à Dieu so mutake poto mutu nyos na mukila na posa mona poto mais poto ezaka couleur mona na kongonde pesa mais ça il y a bien faux mona mona ke a mundela tonga bo tour Eiffel ezabo comme na Chicago ezabo comme na Londres nini ezabo statue à Londres arabo OK na Belgique statue à Belgique ezabo oye na par exemple na Turquie statue à Turquie za na Afrique statue na ezabo oui atoki angolais évolution que mona ba immeuble na Luanda moli ba statue à Luanda ko lo bateke be ba massa oyo
ça que biso ba jino lande to kinana poto te to évoluer te. Par exemple, dès to vendre na ba kinya na ba buibui na ba massa baze belé ba bobo to évoluer te. Président Michel, est-ce que vous avez dit que pour nous le mot évolution que somme taqué pour toi évoluer. Non, j'ai pas dit que somme taqué pour toi évoluer. Je dis bien. Ba master na yo. Ba Baptiste to na kinya ba évoluer te pour ba kinana poto. Mais au dit évolution qui n'est très bien. Même si les gens complexes, problème est dans la vie complexe. Bon, si on le bat, bablo, mo, boulo, le bat, mutake pour tes évolutions. Gloire à Dieu, à mon ami. Mais c'est pas à évoluer quand même. Mais à évoluer, tu as manqué mon apoto. À quel va na poto? À 5 mon à quel poto? Mutamtaza ba visionnaire. Kolobate muso à quel poto les évolutions. À quel poto oui, musa les a la facilité, collé dans la facilité, mutuke dans la facilité. Heureusement tu as crédit, malé ba okatola. Oh ils na Congo ezate oui. Gloire à Dieu comme kolobate les évolutions. Oui, ngana opesa moto na Bubaka yonda da maso to eba ine kala lelo te to za osane théâtre na kenda prote maza mutambongo. Est-ce que Bubaka na la? Si. Est-ce que kenda ya miki? Abubaka auto sombela jino la marque X asombeli masanga nani oli marque X asombeli masanga ndo baba marque X apesa ba 2000. Est-ce déjà mon miki? Masala la kin. Ngana vanda na kina teka makala na ngande na tinda bakare ne makala na ke na sali calcul papa na nebe se tambola siko fona yebisa remutu na sala jour zamba osana kemiki na ke mona poto gloire à Dieu mais kolobate ke baninga bakenda poto ba évoluer ba oba na kin mutu nyoso otala ba bi me ata ba ba poto o alobi boye poto ba phénomène les seuls ba komona ba mbongo na kinya ba kenda poto ba intime bazongo ba vana na kisasa ba vivre ate grand pote friso sai patron ba comédien nyos akenda miki la bonga va kende poto azana na kinte eza mutu sake bonga la poto na mayelo azobomba mbongo so pa na poto ayapi na kina azana rien ah ouais mais ya bien zaka ka mona miki kolobate ke baninga ba évoluer faut ko yeba koloba likambo. Pour la présidente Michel, c'est une taquet pour évoluer, taquet mon année capoto. Asali un pas mon Europe, gloire à Dieu, mututo nga mon ami qui. Mais kolobate ke bateau ba ke poto ba évoluer, ke biso to na kinto kemba. Ba belle vivre avant na kinya ba vivre. Non, j'ai pas dit que bo kemba parce que yo kemba te na. Tant le bien évolution, mon évolution, tu dis que baninga ba évoluer, il y a évoluer raté. Non, moi j'ai pas dit que yo évoluer raté. Non. Oh, non, Tobi qui est tombé à ma solo par rapport à ma master parce que aujourd'hui entourage na yo président Michel na mukolo président Michel moi né na bo na donc 40 j'ai une fille à na 12 ans on reprend donc na tangi petit comprendre profiter de sa père na ngama ka na ke se me repose un peu azaki temps web service pe na faut chic na ebi place ni ngolo babo ata to ke na ba classe ngo titi na ba niveau ni senior sauter mais na les gars quand même na bande de l'école c'est ça ya au moins ni na tango bandi na oh donc maman bandi nga ba évoluer ndeni ya évoluer au moins na tout oh pour que na on introduction comme ça c'est ça ndenga mabedi net clairci ka ke to za bat som ta kemi kiliza mabete poto mututa na posa demi kili mais quand tu sommes d'accord mon ami qui il a que mon Tour Eiffel gloire à Dieu mon liboso biso mon on a ba télé mais ça que ba oba na kini ba OK puis yo mo yebi que to vivre na ba kini c'est ça to diepe mi kilo ma bende liwa to kepe to monyo ba ngambe yo so moni poto moni que za ngoka poto grand pote gouverneur na société ni mobile ata mon poto atongo azima kambo na kinte président de la République na biso na PC mote grand pote Fati Béton azama na poto tongo azibo konzwa na Congo te partout vie ezali eza maele na omoto tout court souhait na opo mo na poto un jour oui na rappel na posa na monoko na posa na monoko parce que kenda pe ba démarche par le capitaine Zélan mbala parce que vous avez parmi bah tout le bito tchana ba jeune vous avez mutu mo kutem soube la taba 2 tours 3 tours déjà chaque chose a son temps ouais ndenge mo tout ba tout à l'heure et on ka poto
Et on peut savoir que c'est la raté. Mais on va au monde si mis aux zones. Nana Masalanga Mobo, Ana Miki, la PC Mbote, Bob Bamba. Bob Bamba, na Botamana, non. Bayene na Kisasa, na Bumwana. To Bayene qui ne va donc se Mikili, à Zongate, à Kemba na Kisasa. Baye biseke yo Botamana, poto ba parano ne bayaka no Kili. Ete ba para ba zone, ba te histoire ces années. Tema a kola ka Botama poto mamona wote poto bayaki ne bu bébé. Akina posa poto jour mususu nakekuta chez bango na Bob aza po na palache ba split ache ba nini Bob obima susu ndeni abi ya na bundi trop na vie na luki poto na ndeni nyonso nazonga mboka na ngai dans la kreka split moi malili na tina studio a malili obe na kansaka ni nana na hiver. Mais le aza miki. Voilà, c'est ça. Voilà, président Michel, tu vas aller au mot tout à l'heure. Ouais, avant, il n'y a pas de Michel. Pardon, Michel. Bon, on ne va pas aller à Bakwit. Si on a habité. Émission tout à l'heure, émission du début à la fête, on s'en même Michel, tout le monde ne va pas intervenir. Mais bon, on a ça là pour Michel, ça va valer. Jamais n'a pas ça là, la TV 5 et Badba Yoka Boz. Ok. Bakoyo Keka, pour y mettre ça là, Michel. Ok. C'est ça. Voilà. Vous avez compris, je suis avec Michel, mais cela n'empêche pas Bozopé ou ça l'intervention parce que Bozonda Salah Michel, tout à l'heure, malgré toute émission d'agressivité, bonne santé d'abord. Tout ne même pas santé. Ouais, santé ça bien, sauf que notre cause ça moi ba grippe, mais ce qu'on a qui un peu grippé, mais gloire à Dieu, tout l'année on a ba sinda ba kiss na biso tout mais l'équipe bien. Bon mouvement les fondation. Mouvement bien la profession appelle ça président na Flamène Sobe Bambote. Sikazali le roi du rire. Papa ban belé monsieur baza mikili na monde de théâtre, monsieur baza madara mabala, monsieur baza ça. Voilà. Président la Guy Sobe ngapela PC Mbote sikazota la biso. La musique à la PCB de José de Londres, Sida Bilé, quand on parle de président la Guy Sobe, tout le monde a maman Sida Bilé, les Coco Swag. Venant à José de Londres, Stati. Babi Stati, Bako Selare Maramouti. Il y a la Stati de la liberté. Voilà. Donc, Bako, ça m'a fait Facebook, il sait tout ici. 6 000 ans. Mais quand la caméra Moutuna Moukilio, Oluka, Mouta Koufa, au Salirango, au publier dans Facebook. En détail, pour le PPT. Pour le Koufa, dans Moukiliara Moupepe. Moutou pas Koufa, dans Moukiliara Nzami. Mais il va à nos cas et l'on a Moutou, papa, oh, un tel adhère. Oso bien de l'Eliwa, pourquoi? Mais tel a payé pour payer Maranet. Ok, n'a pas pu se soulager à net. Président la Guy Sobe. Oh, non, que 21 ans. La 21 ans, il n'y a aucun négligent. Voilà, il y a carrière, notre one est Lisboy. Lisboy déjà 20 ans, son bonne santé. 21 ans, quand on a un vieux, 2000, on a un mouvement. On a un délevé par le gars de Franck Olé, par Kessonal. Déjà, tu as une relation. Pour y taper ça, et puis, on a permis que Karamami ait un père. Pour peine ça qui architecte, à qui n'a pas maison, on a un délevé. On a José Bayebi, on a un délevé. On a tout tapé père dans l'idéologique en déviant. L'idéologique en toujours. Donc, il y a un seul calcul tout. Donc, il y a 21 ans à la vie. 21 ans de carrière bientôt. Si on a 21 ans de carrière, pour son avis, carrière, on a moi, on a dit peut-être 10 ans. Tant que Moutalika soit ça succès. Les comédiens, on a professionnel ça Moutalika sur moto. Président, on a carrière à quartier. Mais il y a des gens mais tant que Moutalika soit régné. Attention au bien bête, par exemple, comédien tout, on a Nazaraki. Voilà. Donc, ça on a calculé. Maintenant, la caméra, on a calculé carrière. Ndengazaki Kokemba. Nandenga banisi. Oh, ngane na lingana comprendre na yeba pe. Ngane dit que babanda kotanga place au bandeli succès. Comprendre place au bandeli succès. De bandi kotanga sur carrière ne bandi. Tant pour que ne ça la vision na yo moko autant ça peut calculer place au groupe outi nandengo sali mouvement wando ça sous analyse. Mais bodo ça on a calculé tant nazaki na tête à quartier na 5 bon.
nyonso ya moto mninga mema makambo ne c'est ça donc naza carrière non na Lisboa déjà 20 ans 20 ans na Lisboa voilà merci beaucoup président Michel 20 ans depuis la période il y a président la vie sauvé toujours fidèle na longwa te na la boucha ko tata ke o na ke na zonga nde bande kumsuba salaka akebeta moi tour et puis azonga président va tout bien na ben émission parce que na mon yo no continue na ben émission parce que je te connais na habité toi invité ta bozo ayem le tota nzembo na biso ne salaka biso bien pour moi no kotika na ben te no naza déjà naza penako naza oyaminga tevango yoyebi la professionnelle appelle sa masse en Franck Stemay. Il y a des colochens. Et c'est bon séjour en Europe ici Kazali. C'est ça. Ben ni yolina ko. Kutana ben biso. Yani. Do. Oh. Mais so yambe bozo ngomo na salopette à jour. Te aka. Oh yami Michel ngomo ni ba comme les gars. Si na Michel mais ngapi na 5 Michel. A invité linga bozo. Mais le système qui Michel kaka. C'est possible parce que ça a tout comme mais département différent. Otema ngazali na posa ya kuti ya diamana mela gene pesa nga kuti posa mishonga na kene koiba. Ouais lo kasika la kanisa kanisa. Ah ouais lo kasika. Na bomsa ona kata we simba ta no zo spectacle. On a préparé le spectacle mo kalate. N'expliquer batu Canada mon prince. OK. Pour belé ba ko sa batu one man show. Na ba génération to bima ki wana. Na pesi ba massa presque belé pour ça ba la ba one man show. Mais na sala pena kalate spectacle wana na pour ka salle mo ka mnene. Rozala maman na spectacle na obeng sa ba grand poète le roi ba vie bodo. Ma grand poète le roi ba vie de loin. Ma grand poète le roi ba roi du rire. Baga peut-être le rôle à phénomène sobi à Rosanate fait dans juger de l'on va appeler Otimi qui l'a écart pour un spectacle dans le quoi ils contacté déjà ba sponsor déjà ba compagnie ba avion moto sur la bina batongo dans beta ba one man show ba mona pena que oyo mona ya roi pour ba ko sa comédie belé ba développer mutu so mona comédie kamara momo français moi ba là ya ka soka fala la ka wana faut ça na nzote botaka chaque jour. C'est ça. La vie que tourner ba film tellement délai parce que jusqu'au tout c'est sûr que Bossana mais ce que vous avez film mon na moto yebi que film autant na betaka ngo yango pesa nga moment nzela na leka. Na ndinga kinte, na ndinga libanda. À l'époque, na ndinga banzonze. Ah to salva pièce belé. Pièce moi aussi c'est marquant tout ça na papa chef que son âme repose un peu. Pas major bisadid na PC mbote azaki nga imukala na wana na oyeba ba président Kalé pa ko jouer ce première fois pas major na banzonzi que mais première fois président Kalé ba jouer pas major ba jouer ba Jika c'est ça puis ça na professeur nango et puis Babylone moto journal Gabriel Babylone na CPA nango théâtre moto journal Vengadios Ali atonda markanga pour mutu ko avenga Dios avec oui bato ba jouera pas na avec ba terre na mais ce ko jouer na ngade de ngadios scène moko na yeba eke elongine za kambo peso na markanga na vie et puis peso mususu tout ça na question na repose un peu capote sans souci azara mona na na mama bolingo peso na sala nga banzonzing mais peso na yaki première fois dans un mbongo ya nzonzingi ya bien à l'époque il y a qui peso wana producteur na ya qui gars comédien question na makufa pe sanga fofé papa sanga fofé donc na papa na yemo ya qui fine nga papa sans si fine nga donc papa sanga makam teo ça koko so ya après ba parce que déjà na tondi koko so en tout cas koko so vraiment ils ont tiré l'eau ici là il y a venanga honorable Alpha Bokole donc par exemple c'est tombola ngapina et c'est tout ça pene éthique beaucoup sport éthique na par moto pour ça qui na bimala miki c'est belé à l'époque moto qui mettait à scène so papa Johnny donc pas éthique tout ça ba pièce mo na ba que première fois lava bandoki ma bambango neko na ba pièce avec makasi
Voilà, Mbappé c'est l'équipe tellement marquée. Mais est-ce qu'on a un moment où on a entourage na yo, vous avez tant l'aura bien vu, vous avez ça succès tout. Vous avez un masse salon sous final. Azane comédien maintenant azan comboté mais ya kana street tout tambola neka. Tout vous avez tant l'aura. Nga penata on a bimi succès na tous les masses à théâtre. Aïe na posa obenga nga to staff. Tous les masses. Na ba ona ba yeba na tenata. Tous les masses. Au moins on a ya koya lemba ba o alemba ba ozanga pe to vani sala ba on peut bien na milieu. En tout cas, on a écrit dans le mot qu'on a comme ça en Zambé, Zambé est botombola moto. Tous les masses à théâtre, n'a pas VIP. n'a vu que Petro na faya, le quoi peut na ralanga peu bien, son a un programme de na roya. Bah au bas au monde on va saluer no baebi presque tous les masses. Il y a théâtre. N'a pas oh non bah là qui a un milliard théâtre mais non bah sali commoté. Et oh ya koya barumu, ya koya matete, koya bu. Donc on a peine que aux aki aimé. Quand on a des fanatiques, même les artistes comédiens. Donc vous avez des proches, par exemple, masse, on a dit que la base oui, la masse, ça va qui est monde à tête de côté, la masse, c'est bien, tu mets la masse. Bah Igor 2 minutes, la masse, écoutez dans le monde à théâtre, ça va mander fou, ça va nini, tu as un esprit, tu as un petit pour 9 minutes, tu es banni dans Lisbonne. 2 minutes, ça arrive pas faire sans souci. Mais idéologie, il y a un solo, il y a un esprit. Alors, il n'y a même pas phénomène de sauver, pas qui plus petit à faire là. À l'époque, déjà, minutes, ça a été un mois pas au théâtre, bisotoyer, mais il y a des micro belé. Bon, ça, on peut m'habiter à dans le lobby, on a bimé les bossos. Bisotoyer, calculer. Donc, on a écouté déjà petit à phénomène. Il y en a pas passé. On a déjà moi, on a prêtre, mon ben à Delvaux, il y a un ce qu'on a Lisbonne. Bah, moi, tout le monde, quand on a minutes, ah, ma soeur, asante wa mimita opunga pena ya otonda pa bimako amasom ta emaka pas sans souci na moni ya répétition na suka avec finalement pas poser un match no micho bani ki ndeko banda wana si te comme ça on se bandenge na biso to ebani ba mère to ebani ba père c'est ça ba massa so ba Mike la Duchesse to ebani ba nzonzi na ba théâtre Mike la ba to ebani na sima ya qu'est-ce qu'on a repose un peu massa na kabi na papa mukwata o lelo aza star ya internet makasi pena po ba mukwata déjà ba aki ba bana banga ba kuna na ba Mike na ba gelo na viokele déjà à l'époque enfin ba kombe vanda déjà ngana yaki derrière o ba na ba mukwata ça tete pas takinga derrière ba groupe takinga ba bazawa na gapo te takinga mais to okanga po kadia ba manganga ba tanga manganga ba deso te bana na Mike wana Mike abeta théâtre pas fait na ni casse tu es ben ba Mike si tu es comme ça Nzonzing pas fait na ni Adaya fait mon nib vous avez pas le roi de la forêt mon nib production wa fait mon nib ba côté biso Nzonzing ma lo ganga wa se wa so côté Nzonzing te oleli mais bon ngasi ko na gloire à Dieu na côté Nzonzing ya obonde la te ngana côté Nzonzing ya makambo tant na bimi ki sasa genge na bimi na ngo miki leo ki sango que micho bimi puis babilo toujours beta mort et côté poto panique ba producteur sur moment lukanga des personnes comme quand on ba Mike après Mike ayo longwa ke pa venanga ya Calais ve Caleb na PC mes condoléances à ton père de papa condoléances pour Caleb alors qu'on est dans mikili ya Calais on a venanga ya tongo venanga pene ya batongo ba c'est vers y pena pour sima ba sinake van ao kanga mana phénomène ngana ya histoire mona koloba ngo un jour ya Calais mamna beto ya bi na lila. Donc venanga na lela fort ana lire mbongo ya Calais donc so na monnaie ya kokanga tara ya Calais gampote bonga za fanatique donc c'est ça wana siko ke pa président Calais ba masse belé to ebana na bango ba manager ba Ginola ku ba yayo déjà biso de nouveau ba kitambo zoye ba ya ba association ba bale ti na président sai wa to ba nzoto mike quoi si on a bimi président ça ça à la fin nanga ayeko zwanga na Lisbonne fondation tout ça la papicho na mamicho ayesi pena phénomène na posa micho akata rep azunga na rep to keti na kitambo jinjino la oyeba na mona ba masirika po masirika pa na Lisbonne ba lekaka te ba bima te na ba pulu ba mona ba tulika ke bele ba kimi ne ba ke bima pa président sai de to yo asuna ba jinga ki matse ko makasi na balemba déjà tout à à l'époque tout tambola déjà ba mayonnaise ouais à tout côté la prêtre moi pour aller ba prêtre lemba
baya baze belé président du Tchekapanga déjà tokanga à l'époque ba théâtre na raga on a toujours on a jean mon ba costume histoire ya mulai on a président du Tchekapanga na jean mo blé ya musique na costume mo bo acha mo ba jean wana esimbara na costume na lichi mo apem on a to ba bima pamba watu oluka soto tombo makwa si banzonzinge oya ba junior ba massa ba junior mais pena ko kangama makasi ya roza premier na minute ba 16 minutes roza makasi mais ya rola ba parler moko vraiment que mo beli pa mutu eza mingi ya ki minute mais ba massa pe musu mo rali pa ya ba 2 jours 3 jours peut-être beauté ambiance pour wana ya ki camarade eza na raté voilà oyo la pa massa le na tongo link voilà on a moment on a tiré quand on a ko tangi ba massa mais que ça chogo tangi était bokanga mati à l'époque te choga Shoga mututo à théâtre pas sur l'année à l'époque. Bon, il y a un moment déjà le quoi Michael Jackson. Le quoi bon va ça tête bon mbumana ya nini neta ba Nigeria ba kina sina mabilo neta ba Nigeria succès Shoga siko ya ko mona ra neti à l'époque on neti ya papa Dudu ngafo. Là ça entend la ngao c'est pour Shoga qui difficile Shoga ça ta 16 pas sur ça ba même ngana ya tournage mona yeba ya fait na ngasi son on a limité na pe mission déjà et puis na là on est bien tournage ba tara ba 11e minute na ton sur dans mire mais Shoga mtaki mettre en scène au bon producteur ba ya ki le quoi ba ve on a su ba kanga mato oh mais ce Shoga tanga la vite le quoi ko to kuta so ngana mic so na ba sangone ngabi ngape na mona motiki la oyo kati kara oui, il y a des petits mots, on répète ce qu'on s'en fout. Oui, à l'époque d'ailleurs, il y a des qui n'ont pas pris d'ici. Oui, qui n'ont pas pris d'ici. Il y a des courageux, il y a des courageux à l'autre. Courageux, mais à ça, ça va pas me faire. Moi, je suis bon. Mais il y a des sites, il y a des groupes, il y a des Gets, en Suisse, il y a des Gets, il y a des Fine. Il y a des Fine. Moi, je suis boss, comme on a une groupe française, il y a une boutique. Bandal na to ngape na holingi mingi Shoga ki ta so ba expliquer te viango ndenge kendela so za to ba no rater mama kam da ko so ngale to ko mo zala na de te ko ma ko mesa na makasi
Voilà. Merci beaucoup. Comprenez l'histoire avec le président Michel. Tu bien un président parce que tu as président Mimi, président Michel, président Duchesse, président tout le monde belé. Et tu as dit que tu as toujours président ou bien président leader. Il y a des gens qui ont mouvement. C'est qui leader est un robot mouvement na bota ma leader. Parce qu'on a autre chose. Makamba bota mana moi ali chombe nga bota mana ça succès na maternité. Mais na ça qui troisième femme. Mais nga bota na 7 mois. Ba manane ce qu'on a parlé déjà ba no bois que ba jeta. Aboti muta kufa mort né. Pas taka nga beta 3 mois na couveuse na maternité. Ba bota nga ba otika. Ya ba lobela nga déjà. Moi né laka. Nazo nga parlé son document na maternité so ba yibanga mutu. Oh. Bambana mère na so na parlé pour biso ki pena 3 maman na parlé. Bambana mère so mo bois que la ma Jeannette siko. Eh, azu akemona aketike na morgue. Au moins déjà que naki mwana elaka. Na libala mama boti mwana morgue compliqué. Mais lelo li chombango aza star ya famille munene, famille mbabu. Donc na bota mwana makambo na. OK. Voilà, abota mwana makambo na président Michel. Toi on a pour ça Zola derrière ko. Bonzo. Odiama mama mais odiama kuitsango compliqué. Omona mtu wakoti sina ngana melipedia mane sindiaiba. Kuitse agene tumbakwe zododo sia bombende compliqué. Même bloc asika. Bablo za bele boli théâtre musique autant théâtre. Biso dans école à Minzoto. Minzoto yaki ndule. Ya mona phénomène sobe abala banzembe ba fufu bablo mo bon. Biso au moins kana comédie koyembe ezangati. Eza eloko déjà ki ebotama bongo ya mo ba koko so bangaya de badaki bongo tikiti na biso. OK. Voilà, président Michel toujours évolué na biso malé na émission na biso. Tout à l'heure au télémé na débit na sommaire na le bac un peu comprendre que idée na vraiment bien vraiment té. Aujourd'hui, au sali succès na kini coup du le baté parce que ta fait no muselo. Congolais. Vous comprenez, nous sommes en direct mais comprenez dès que toujours on est tu as mis artiste et comédien, ouais tout le monde vient un peu muselo vedona. Bien joking à rouge blanc. Vous savez succès tellement la kini est belé. Vous savez succès na poto est belé. Mais le autre on a bien monté ba navette. Le lo ba massa est belé, le autre tout là ba massa no est belé. Ba ça tellement ba navette. Afrique du Sud à Zongi, moi Turquie à Zongi, moi Dubaï à Zongi, mais pas ya Micho bozo. Ba navette wana ezate. Yo moko lingaka teto visa ka ndim te sombo difficile. Visa non ya Dubaï. Ils a 80 millions. Hein? Est-ce que zangi ba relation bato ba Dubaï wana. Dans la petite scène nga Sarah za matali. Ya zula bato visa Dubaï na téléphone. Dans la grande scène nga na landa abala ambassadeur ya Nigérien Fifi Maele. Mamna le botu nata shoga ebion. Nana venanga ana mikili na États-Unis papingwala. Administrer bato relevé bancaire à partir des États-Unis na téléphone. Au moins na vie kolingate o bato basali yo sala. C'est que ça on a mutema mabe. C'est là ya yo. Jour ya yo ekokekoki. Mwana zate kana lamuki na ngabule. Mba moka o pour porta tchake Luanda ngape ki fo ngape na die. La lamuki boy nani star du moment décor akemboka mo befonga pete ngata na voyager babato ba province ba bato be bazoki si elo na voyage fona yesa bato kana voyage jour na okemiki lo ko bolinga bo mona ba Facebook boko mona bato ba nga statut yo mona passeport na ngati mona na ko ma place wana ingambe ngaza mama na ngave na ngana bongsele nan ebi kende na keluka doc par exemple. Mais na tiki veut vraiment de na fansele makamo.
ayebi ndenge oda oui avivre mais vous va ntsele pe na musika parce que na musika vie eza na musika ngai na enviara 2 personnes na théâtre président Saï na président Solo par rapport à quoi basala musala basala ateke bakeva na poto bakenda poto musala bazo donc nga vision na ngai ala fona za neti ba na 2000 na zomi ki na kemi ki la une semaine na zomi ki et puis on a loba na nzambe na nga e sala neto koma mona ba président Kaleba okende aoya asala comme on rappelle président yo tave na Kaleba ma ba tumiki so na ele 2000 3000 na 2000 basa ba vena na mais na ko sa ngote ka po muninga asali bo asali faut na préparer tout on a que pe miki la vana banda ko faut na yana o na yana o na c'est ça le visa na ngala mona en fait na mona passeport na on a visa à Turquie et puis visa à 16 jours on appelle à 18 jours pardon 18 jours aux yeux on a kala ya master na yo yo no système bien au saboter Turquie hein na que dans un visa l'ambassade na kanam si on ça examen sida obi okele on peut ça mon à relevé bancaire obi o saka 5 jours na Turquie non moi on saboter Turquie da o même ça na pourquoi ça tiki na sur la pour toi hein maman ça va na tiki ba prêtre ba na Turquie on saboter naza na sala na que festival mon na Brazza ba o ben ça ba Magou, parmi les artistes congolais, on a vu ça qui dans un festival, on a profité de ça. Ma prêtre dans sa Brazza, ma Christian Ngali, on a fait ça. Quand on était deux diams, on a bien ça. On a bien ça, Magou, on a bien ça. C'est quoi? Ils ont peine, il faut apprécier. Ce qu'on entend là, moi de ça, on a un temps. Sauf ce qu'on a dans la poche, qu'on faut payer là, il faut dans la place au là. C'est ce qu'on a par exemple dans moi 3000 na poche. Ça la masse on a parlé mais qu'est-ce que dans là kuna. Oh, akoma kuna. Azan kin. Ah ya zo do kit. A période de gloire à Dieu. So azan parler kuna on les a ratant au côté. Mais est-ce na agent na lingana qui va pas Christ pour so na chaque jour. Mo so na point. Ya za mungala lingana so ba moneka neta za makasi ko likabatu. Ina mbo. Na lingana se meto kutana na ba copie ya to sente to kuta place. Ina mboka mpaya bleu wana za watu kusoneza ko sona se botama na botama parce pas neza ku bato be ba lo ba ki yo visa na na kopo Christian Shoga kenda ya ye Shoga yo be ki no pouvoir kaka na ke pouvoir Shoga na vie na plus jamais est-ce nga da Christian moi je suis Michel parce que banda ya ti le bo mona na te le peut-être master na to mona na ma nga pesa mbote so pesa mbote na TV on a TV problème là za hypocrite c'est mon ami. So il est là dans la tiki, à étant tout ça qui n'a parlé chez moi, même si il y a encore pas Turquie dans mouvement. Toujours voyager dans les rois durés. Habiter le comme un peu toi qui va production. Ah c'est vrai. Nathan on a déjà dans moi Kanya Kati. Ce que tu as compris que ah tout ça qui va vraiment na tronga na ye et ça il est bien que yatika. Le quoi pas ramaele. Ah ramaele moi ya ba malais ya bien. Abundi to solo pe ya to to manto sala na mboka na mamna loba ayebi et puis nzambe temo soki lelo ya kende kuna eza pour biso to ngato kinponga na yebisa ki depuis que makasa ki luka bundi buna bengi ba relation ta kansili konda na ndenga ye kozwa visa liboso na biso soki biso to rater visa par rapport à quoi tant le roi de la forêt linga me ba comédie na miki projet na biso ba côté na ambassade ba zelisi yango abengi ba phénomène abengi ba to abenga ki kuna porto ki mama ya miki ya Werason nde yango ya ko sala siko biso ba visa ba kasaki bon na dépendant na indépendant je travaille chez phénomène et sobi na comédien na il comme faut que na compte sa groupe parce que pour déjà vu comme une fois qu'il nibo na ninga 20 tonnes il y avait sala qui retard ya yezo visa qui ce qui a déjà pour na yoka qui de biso na tout ça peut-être donc to comme to za ma comme to soleil o ngana o to to sala pour autant comme kuna na Turquie je vois comment qui na moni à sala vidéo à komisi bateau à diminuer nga oh non mais on est black jour c'est lundi vidéo minute c'est lundi vidéo kakanga ah mais ma comme si to ça na TV autant là mais comment komisa bateau peut être nga yeke ba ça ba solo raté mais nga kitsanga oh ya ba lo bana bateau mais comment je me là comme si ba grand pote bazala non
mais mission ça va nous kemanaki oh mais pour le massa le bon après on sait ah là mais ça comédie mais ngasi na otanga ngo mais comment ba oyo ngana bike bosso la race zamba sa yo je Turquie mo kwa no kumsa bana ba vidéo ngozo diminuer ngo oh rien à foutre puis banda kena ba bento benga na raté jour ayaki na kini aya kutinga na KMS ya nini ya sene tamona ngata ngapesa mona ese ngamna ese ki maso pesa na moto yo la tayi kashine le mnezo wa mona na te nga Michel ta la ti kashine na ndeto ko na ba shoga oyi ba ko Michel engambe yo ndo zabo atola ti mazoko tiawo misaplo na oyi ba ga yo pona ebe ngambe ndo yesa mandefu ndo ko litu na ndeto wume to la ba parler moko yé mutakoyeba mais tu as un problème mais jamais on a pas que côté pas m'délé pour que na ça vient pour na prouver ma ça plus jamais mutabara en vision na yo kuto bien ngeza on ka sous comédie bon autant mon réseau bêta visesse mboka na reva non que ça en 10 jours mboka ni comme avec José ayo reva mboka na mais mboka ni mboka ba Londres, Angleterre, Banglais. N'arrive pas pour la monnaie bonne de ce babet à Balbara, même mot esco, dans les avatars, c'est bon à que mon on a photo. Comprends? Voilà, box no Turquie. La box c'était, n'a aucun. Box à Turquie, c'est la maison là. Et yo ça va, j'ai mis la mer à Turquie. C'est parce que maintenant, Christian Shoga, à mon avis, même si on a ba fertilité dans le monde parce que tu vas tout à l'heure à dire autant ba combo ya ba tout en Europe mais il y a d'autres diminuer à quoi bon président Michel bobali da bo na ba master ngo bo lié bo sema mebele bo koli bana ba koli à quoi bon ya mo ba rankini ba fertilité mi kem ba master mais aussi la pécate rankini za na ngote mais kolinga to vana na ba malin pour ani le to melio ki na simu kongo bomi muninga na mukuse bonjour nga comment on s'appelle la seconde comment que ma soeur sa cop a évolué kene tozaki ba ya cop mo ba jouer mo to ke biso to yo benda ba n tant so masa mo ba ngengene ko ko ba ko ba photo ko le ka bino so c'est swai ya bien to koli musu sa évoluer na France na Belgique na Londres na Luanda pe bazali na matadi bazame muto vivre c'est ça voilà. C'est ça, merveilleusement pour on évolue avec président Michel, tout le monde parce que réalité à théâtre, en fait, je suis moi réalité, on s'est mis tout profiter à retourner à la question. Christian Shoga, sur la émission, intervention à président Michel, donc par rapport à la vidéo, ça va attendre comment à Istanbul. Il dérangerait quoi. Président Michel, tu es sur la liste, on a actualité d'internet, mais minute. Mais tout cela on attend normal on attend normal que nous allons pour yo non lobité yo momba on attend normal subomo na ngale on attend normal dikaso ngolo balo eloko mabe ko na temps normal na temps normal lo ba ça question de mission il a analyse tout ça là pas de souci pour na bi que mi coller actualité na internet c'est dire peut-être ni yo lobby ça oui garçon mon era et à Ramsey ça a pembe boy ouais na mona ke na internet sur na côté Facebook quoi bango pena ba bimi na makasi na internet a solo rapena na internet et puis na otako moni na kendaki fête moko na Gombe bana mikili bayaki ba grand prêtre na Willy Musheni code mboka bazaki wana ba prêtre mboka donc adaki parmi comédien na no sexa bona mona masanga Mike la Duchesse ayaki na jeune ngo bayaki ce que tu as la musique alors il y a tenir scène oh forcément on a théâtre on a ba téléphone na ninga ba chombo quoi ne na suka ta na sisa yeto solo to pesa mbo de prendre maman fana sona Mike to benem pani sona di titi to kwa pito de ABS na wa bae na ngapo Mike ndiye akina ba relation moko na ba vemo ba ki wana na bato ya po tara ba mto ayipe na monde na milia bato po na tike na fête na koti na car na ke. Voilà, moi, moto moko ya mokeza au pela. Ba beba na Duchesse. Ya on ina kasi on a bi que tout soit on attend normal. Duchesse ada massa ya en sous zolo ba tout ba yebi.
au biso se peut toyebi na bato baotala biso ntango makambo ya richesse erignaka oyo baka makambo ya grignotage ya bacomédien machin tomonaka frère na ye en sous la kotelaka ye écrira baprogramme ebele na bandeko mosusu ya bacomédien mais aujourd'hui era azalaki contre en sous par rapport ya bavidéo ya ansa azosala ya bacomédie na ye asalaka humoriste na ye wana akomaki kokinape en fait comédie humoriste to azande humoriste aza humoriste naye bacomédie na ye ya bahumoriste asalaka wana bavidéo azosala ya bavaseline biloko azosala wana mais era aosepela nango te parce que era il paraît azalaka motu ya paster Mike Kalambai ndalekaki na baémission komaki kotakine anse luzolo kotakine kokotisa même mwana même mwasa anse esalaki bien te mais après lichesse tanki aza master ya anse mais baomone lisusu na motu azofinga master na ye bazongoseli mpe anse message ezakosala mwa kitoko afini mwana ya humoriste wana obi afini na mwana humoriste mwana anse luzolo bafini mwana bafingaki ete apesi exemple moko boye anse luzolo ndenge asalaka bavideo na ye lelo soki baviole mwana na ye estce akozwa mwana mosusu mpe ya age wana asala sene baviolele mwana na ye bon ngana opesa nano liboso conseil na masa wana olobi oyo apembe wana era bana tosimbaka te basi bapale tosimbaka te mwasi aza moto amemi biso 9 mois ya libumu donc soki omoni mabe na motu kokota famille na ye ti mais humoriste na opesa conseil soki basoli baomisaki baluka bezi batika koluka babezi basala mosala tosekisa bato succès ezala ya luka te ya tokosa ye tobebani wana bosala so théâtre ti bosala so bulo ti bomoluka succès ya force ya Facebook conseil mosusu na opesa humoriste omoni via na frontière te bato lelo namonaka so motu boye basali boye ye akesalela yango likambo so motu lelo bapiblie ye akesalela yango likambo ante te aza artiste okoma na frontière moko boye olingi oleka motu suta mosu aza fanatique ya motu oyo otomboli likambo oyo ya mabe oyo tolinga ebomama aboyi oleka to aza ndeko ne propre vie esuki ya te pasi ya moninga to likambo oye mpo ani yo fo mona yango fo osalela yango succès kua succès eza te ke bapiblie miso okotela yango studio bose mpo yo mpo oza artiste vie eza molai kua vie eza molai kokasa te soki movana na matadi nde okoki na nyonso mokoma mpe na mpo soki onde Angleterre me esenga kaka motu moko fo asungo ntango so ndeko ya motu wana oyo osaleli likambo ya bien ti kua vie eza mesi otika biloko wana mpo yango moni soki mosala nini yasala bo baolingele opeti moko kaka pa bato mo boyebi te babimisi mpo yayo mpe bima bule batubule bule mais lelo basali émission yo oapuyo yango ndeko humoriste atuka toza bapara totika biloko wana frontière esili te bapase Mike baa bagrand poetre babamisali na nzambe oui makambo ebele eza ya mokili nga na te nanga bavideo nyonso bapasa esali natika omona elonga pase Mike te eyo namoni eka bakangi foto na mbeto oyo namoni eke ya pase nde alali na charisme kitoko ataki bapaster mais oyo to etikali ke bamona video baotyatiana nde ngamo eza ngo ya bato moko boye bayetiaka elongi natika lola lukiluki nayebi so miso nango ekoli kwa oui ata likambo ye mais toyebaka toza bata TV tokanga makambo biso moko ozala mpe mosusu wana po to likambo esengi na kini oyo ya mbangu boye motu fo asigne papier wana ta mosusu ndeko ya wata ya goga ta mosusu ndeko ya paster Mike mais ya tanke humoriste aza na faute bahumoriste bakopiaka na bango kaka tomonaka même papa nga nayebi théâtre aza na formation ya théâtre na Europe ça se passe comme ça. Ça se passe oui. Ils sont copiés. Ils sont tous à la mindélité. Toi, bah noir. On comprend. Toi, bah noir. Noir, Adam, t'inquiète. Mundé la rosa là, succès moi ya mutumo va publier à ça là on peut bah seki na bango. Yé mo peut t'en pas seki. Mais biso toi bah bantu. Nous sommes les bantu. Timba. So na mtamoi na lobi mabe a continuer na
ndeko Maurice napesi ka conseil napesi pe masa mususu conseil ba simba bana te ba mère te mais so pe ba oluka ke base po ba luka ba travailler ba zana ba jeune ba tika koma ba comédien Facebook ba luka base te po bosser ata na mikili ba ko sanga ba sa ba mama ngana mona eloko mona on se pe mikolo na professeur bete na pesa meta pinga moto na petit na mo auta oza na kinya leader amis petit non oh mais naza yana naza yana na ndenge mabete na dimine te aza respect tozalaki ne na kina na martyr Ali Msasson a bien petit mais c'est mon frère on reprend na yeso babo wana un temps aza fanatique na on sabona na mona dise ça na idée mo bala osala so ya papi atiki on pourquoi ko so ka ko ba ko ba beza pamba ya papi za okende bien mona mwana na boisa na kofimo ya boisa batika ba loisir wana bana na so ba otala ngo poza na succès pour comment on finga na quoi so bo continuer finga na to esa bien ba artiste to bo créer to créer à chaque jour dès to créer il cherche à PD avec na style na pas da PD beauté mais na style à théâtre joie PD ba balanda lelo au mona ba maso ba osala ngo ba tilinda ba osala ngo mais yemo so ta ba otala bongo ba pe ba osala makam faut abattre ça si ya makasi pour da likona ba pour da papa ya idéologie ngo tu vas y pena ba tu na ba style si ba biso ba lu ba do fabriquer so ba ni biso tu ya to yaki na ba style Micho pena la ya hotel mana théâtre na sala tu le sala maka tina bangola ba micho baza pona sila te sona vanda bonabi na ko bouleni ni non na sala ti ponga na ko jamais ko kana na créer base plus jamais moi je parle direct na ko bouleni la formation féminine so ba pesanga imitation de la vie actuelle non ni na sala te micho na full auté kanwa mais non maele mo pour dire aussi la tête pour toi le bosso bonzamé chaque jour au crier la patience base pourquoi bon comment on finit là mon mia parler ngana on sait pas et là on base était pas même musico na le biso que ça peut base pour monsieur comme abayo kanaka pour n'attendre émission de yo émission so pesa base on appelle na le kota base mais so eza na mabe o na balobi ke ba ya osana biso fera na sepelté merci baba na ta pesa conseil ndenga na pesa so badum so ba traiter des choses qui a mabe muninga côté là yo tamola na muto finga pour ne peut passer sur rôle bani bon kasi ba beba na te disait c'est malin il me ça c'est malin ba malin bisu to ba malin c'est ça oh mais tant bo ça makamba ba de kai bo ça bon bo ça ba malin bo yeba mambo ça baka bo tikta ba ba frère beaucoup mon niveau o asana o ba mono tambona muto na vous êtes les malins beaucoup ça public pourquoi vous êtes éducateur à masse c'est pas comme on a habitué à tout ça bon c'est bon malin quoi il me ça na dit c'est pas malin tout éduquer masse il me ça on est comme on est bien on te donner pour nous le bilango président Michel Kabilo roi da il me ça comme da yo ka o se ka il me c'est ka na bi ma beta c'est humoriste bon il bi comme on était Bati Kabilo roi président Michel pourquoi nos commerçants vous êtes comédien nous ça a cop non il y a vrai cop moro so yi mutu kana so ina ka yobi ozora combien Patrick mutu wa makata 305 Patrick moni combo yo pour vivre bien faut qu'on s'en cop te à business ou comme amta simatérité mais ka osala lelo pa masalanga Frank But there is a code. Pour nous, a code de l'autre. Nous posons un artiste comédien, mais des boulots notre. Nous nous sommes moins que ça. On comprend. Que photo le baragno saute. Oya qui na théâtre. Yo donc je vais pas faire José de l'homme. Bon la tika théâtre peut-être. La tika théâtre. Bon la tika théâtre. La tika théâtre. Yango na bi théâtre ni comme ba groupe na ba groupe nga ba groupe nga ko te na groupe mutute ba groupe ya ba groupe na psia ya ba groupe théâtre te ba groupe ya ba quand on comprendre on a ba sangani 7 on a ba sangani 8 on a sangani 9 moi j'ai pas le temps
On va aller là ba gag ba nzonzing quoi. Ngana tantine ki na vendre ya mutu mona bureau à l'occasion des reines on vendre na bureau pour faire ça combien. Je pas le temps. Ba vendre na bureau. Belé. Net nden. Belé ka pour batcha bon la film. Belé. Artiste pe ba ke vendre na bureau. Na bureau. Te ngana hebi artiste ba bien ke selo ba konde ba komeli film. Dina hebi le théâtre. Artiste ba penser à Michel Leroy jouer ba couteau pe c'est ce rôle. Ezaka soutien do Usa comédie dit qu'ils ont soutien. Et comment faut côté na bloc na bango. Mais si côté de PC nga peut-être ka boja bilongo faut so ba ninga mususu. Bango ba komika vomé long na bango wana ka pa za bloc. Donc il a sika pe faut yo côté na bloc na bango. Apo comme le roi sala kuna. Apo comme le roi sala kuna. Comment coupe ça bango. Ah longba yo ko tsama mais habité. Voilà, merci. Dans la vie, voilà, merci beaucoup de comme l'émission na souka président Michel. Question mo na poto kabona bi. C'est bon on est na mona na nini mo ye pas comment que na bio bon. Masa abo manoko. Ga éviter. Éviter so akota na bio. Non, tout na na balobi. Tenga tai comment président bo hotel. C'est pour na ye pe na mona ka neti. Adaka na film moko mo un mona mo trop pas Beckham, un mona moni trop pas Belvi la patronne. Mais ba batuna bango. Bon ma beza. La pe Belvi a benga ngati. Oh, mais bon na boyan. Bon na na va na bio. Tenga éviter. Ah longba bino wa. Na profite na pesa mbobo manoka mbote. Belvi mbote. Et puis manoka. Ah c'est un jour un peu range wana. Wa soda. Eh ba comédie ba range côtier. Wa soda. Comme na moi 4 mois ba range, oui. Eza batana kidnapper. Siko lelo ba bat boba kidnap poto tana range. Siko il y a des ranges. Il y a un mutu pas na kina somi na mbongo mais il y a un mutu pe muso avec un crédit. Du coup boy. Retourne en Ngulwa. Président Michel. Ça va cher. Terrain ozo me mangana on kota na terrain wana tout le monde na na kimele lo penza. Ozo ya na ngonga ozo répondre yo. Eza mutu nzamba pamole neti bobo. Tuzotwaka na shaba agina posa somba nini. Bakoma bakara bino boye bango. Arrière. Te arrière atamula. Allez na arrière. Agina posa pe nini. Amer. Amer wa mnini wana kaka. Apa wa mnini osko ya moni wana. FG. Parce que mutu mo to teki sko ba wana. Te teka ma shaba ka ya bobo. Arrière. Na ba jour na mona na mona lemba, na okuta bana mona lemba Jimmy. Ya ngafuna soka ba wana, ngabe salo bien. Ngape ko na koma ngabiteka teka na zoki debo mobo ya deux places. Ngabe ko ya ateka bo wana. Ngape na zikopa karo ya deux places na tinde photo. Ese manoka. Na oteka karo ya deux places wana. Ah, yeah. Wondo ki. Ngalo ka nini FGO sanga songa ba bloc quoi. Tambo na ngo. Dans le cas je dis ni range boya za pina mo mbali pa ebo bombala. Voilà, merci beaucoup président Michel. Otalaki na habité sur otalaki Michel ya ser na nomi Raissa. À partir Angola, ba ça qui Michel na frère na yo le Ketchu. De Ketchu na Luanda. Ah ouais, kenena wata. Azonga déjà. Ah ouais. Et bah, tout qui question quand il y a des questions pourquoi il y a des Congo pourquoi quand il y a Angola réponse n'est acquis alors il y a Congo parce que Niké Mamadi na théâtre l'équipe à l'observa Belvité à l'observa Silaté oh qui était pour na Belvina Sil basala ba welani d'abord commissaire Manima mon bien privé na bango pour nous la coupa tout le monde va comédien maman il va foutre bango ba billet baya matanga Congo mais bango na Angola ba penser bango même pas a royauté a boy ba tchele poison théâtre za ko beba et comment la venir artiste comédien ou mérite trop na boulot ya banango kala zo bimisa na bango na monoro na zo traiter qui théâtre tema mabe comment ana confiance à mututé qu'est-ce que tu peux dire bon on peut ça la profiter na pesa c'est mira esa mbote et puis na pesa ba comédien tout ba dans Angola mbote omoni avant tout ba ma photo ba la lem faut ba la lem maman livre na yebi na profiter na pesa maman livre mbote na yebi maman livre na ba intervenir sur le bar maman ya batutu OK ada maman ya batutu akabula te
malgré tout babelve zwi mwa otambola ye mais jour pas olala olamuka abike lelo ekomi bamicho tokosepela gloire à Dieu mabe eza te mais kolobake bango bakanga ye na ndimi te so mpe bango bakanga ke balingaka bato baleka te se basala afo nzambe alimisa bango me ngai na ndimi te mpo ngai oyo nayebi de ezalaka ke bapense na moto batie kombo ne babengi so ekóma na bato ke oyo bazalaka bakataka baninga baya te makala moto na motu na bango comprendre po kala mira esa ntango asala tete na mama olivina akoma mama première dame te naza ovivre nde asa yebaki mama olive akoma ozwa bana na ye te fa bose kaka mokolo na mokolo moto na moto abotama na mokolo na ye moto na moto abotama na mokolo na ye jour ezala ye mpe ekozala nango ezala nango batika biloko wana batika mama biso tu toabana na yo yo moko oloba ngo ke oza mama ya bana nyonso biso nyonso toyebi mama alingaka bato tu eza ntan na bango jour mpe olamuka mpe boye ekomi babakisa so bamisho tokozala kaka gloire à Dieu ata mama na biso motema mabe na théâtre nde eza vraiment motema mabe atina église na mokili motema mabe ya partout tina église partout même na famille bobotami na ndeko no moko propre mwa mpe boswanaka bobwaka bajete kimutema mabe na mokili ya partout yaka yo monde ezala na badiscipline ya otambola kana na monde ya théâtre te partout motema mabe eza nga nayebi ke motema mabe ya partout nga amona deya deux filles mo boye mai na bango esi bango tosala jeune mpo na vie na bango moko bolamu na bango ma mare abima basomba bali na matembe na poisson badama basokola sani rapide mpona bolamu na bango siko na bango na mama balia babi motema mabe motema mabe ya bango okoloba nini na sere na omira ye sa sere na nga nde nalobi nde naotali ndenge azoloba aza pena choke nga oyo bowelaka na bakati kuna nayebi te na pe okaa conseil faut kotala à gauche droite avant okenda direct ma soki ozala na raison mais façon okendeli yango na tv faux donc nzambe aosala obandi théâtre lelo te jour so mpe okovanaka nde wana lwanda kuna mpe première dame mpe alwanda okomi pire petit na to pire eza yango makambo yo priere kaka eloko eleki losambo soki na mposa likambo oyo baninga bazwi fotia okona maboko ya nzambe donc bwaka yango bafutilité wana kwa c'est ça. Voilà, merci Président Michel, merci pour l'occasion, merci pour l'invitation et la facilité. Comme nous avons un message, nous avons un fanatique, tout le monde Michel, nous avons un minute, tout le message, nous avons un comédien, tout en général, caméra merveille, pour être nous avons des dédicaces pour tout ça. Ouais, conseil, nous avons fait ça. Nous avons théâtre, nous avons un vrai boulot. Nous avons des dédicateurs en masse, tout ce qui est la facilité, nous avons un base. Tout travailler, tout créer dans Moussala. Si les artistes sont disciplinés, ils vont parvenir comme belé, tout protéger le monde au théâtre. Comme si vous avez des artistes, vous avez des tout c'est pas si vous avez des artistes, vous avez des copes. Donc, tout bosser pour aller à Fobé. Si vous avez des théâtre, vous avez des base. Au fin de moto, ça. Tout bosser quoi. Ok. C'est ça. Et puis, on peut ça concerne ma masse. Au bazar Mikili. Boyba, au tambo, on a baninga. Place, vous avez sommes les camarades, ninga sungai. On peut savoir que Kuluto, vous en avez beaucoup de respect. On a bien été avant, on a petit mot, moi, on a fait un peu de théâtre. Ça peut me pas 2 minutes. Il y a aussi Mara Véné, José Delon de TV. C'est 2 minutes sur Mara Delon, on a conseillé déjà. On a Véné, il y a idéologie. Tout ça, c'est Véné, il y a idéologie. Go, tout a masse, José Véné, Luka et Bobo solo là. Soso ba on a TV bongo biso tout na bino to ba leka ba vetu se pelati. Mukola la na torte. Mukola ta azan mabe ba jamais ba pese tort. Ba on ba o mo finga Véné. Bano baka o mo finga Véné mais mukola la na torte il faut soigner na Véné. Voilà Véné biso tongo ko. OK.
Bambote ya de. Igor 2 minutes na peso Bambote, José de Londres, venanga Gianni Fay, Dieu merci Mbokani, Olivier Emei, na bosente Dodi Chiama, Batlaze Belé, Jimmy Mukuna, Wai Bezwa, venanga Sané Ombo Bezwa, Guillaume Vangi, Kofi Panda, venanga Yves Pamani, Yavile Pamani, na bosanité Francine tout beauté naturelle, Bibiche Lukamba, BBC Lukamba, Peso Bambote, belé na bapoto ngo do Bambote na bino. Voilà. Merci beaucoup, Président Michel. C'est la fin de notre émission. Merci à tout le monde. Merci à Batutu. Ozuli Bakou ya Ruta Labiso à ce moment à travers notre chaîne Africa Info. Merci. Ma question Zaki a mais ma réponse c'est Zaki à Président Michel. Tu me dis un peu que ça analyse. Tout ça ni pour Moutou ni contre Moutou. Tout ces gars à reparler sur Maramozo les cas sur tu as un commentaire Nabino, un message Nabino, un appel Nabino et au sein Labiso bien Makassi. Merci à France Téma et bon séjour toujours en Europe. Merci. Chaton Colo, merveille Mampouya, on est toujours ensemble. Pourquoi pas à toi, Bruno qui dit à Didi Brinch. Bruno qui dit à Didi Brinch. D'ici là, portez-vous bien. Tokutani Mbalasima pour le numéro SK. Bye bye. Vous êtes diaspora. Voici le meilleur moyen pour aider nos familles à leur envoyant de l'argent ou à leur acheter une provision alimentaire grâce à l'avenir pour tous, en Angola ou en RDC. Pour cela, quel que soit le pays où vous vous retrouvez, en Europe, aux États-Unis, en Asie ou à l'Afrique, argent, veuillez nous appeler par WhatsApp au numéro suivant. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 heures pour vous guider dans la procédure d'expédition de votre argent. Voici nos différents points de réception. En Angola, nos bureaux sont à Luanda, juste à Kimbangu, en face de banque, en diagonale de l'immeuble Machuda Mandangi. Vous pouvez nous trouver aussi à Luanda, à Ojawenda. Vous pouvez aussi nous trouver dans le province de Angola, comme Mbanza Congo, Mankela, Menoge, Wej, Bengele, Bwenga, Wako, Bié, et puis dans les autres provinces de l'Angola. En RDC, trouvez-nous à Kinshasa, Super Lemba, avenue Lunguvu numéro 1, dans l'immeuble Bondo Sama, juste en face de station. Nous sommes à Victoire, nous sommes à Kassavobo, nous sommes à Djili, nous sommes aussi dans le province de l'RDC, comme Lubumbashi, Matadi, Mwanda, Lufu, nous sommes à Kimpese, nous sommes en Banza-Congo, nous sommes en Banza-Ngongo. Appelez-nous pour effectuer vos transferts vers vos familles. Vous pouvez envoyer aussi de l'argent pour les gens qui sont en Brésil, à Sao Paulo. Vous pouvez envoyer aussi en Turquie. Vous pouvez envoyer aussi en Europe grâce à l'avenir pour tous. Le retrait est possible dans tous ces endroits cités. Nous sommes caractérisés par la fiabilité, la rapidité et la sécurité dans nos services. Pour tous nos contacts, veuillez nous contacter par WhatsApp, plus 1 859 888 45 43, plus 243 90 67 11 067, plus 243 81 3 747 535. Nous donnons aussi la possibilité à ceux qui veulent entrer dans le commerce de vêtements de qualité produits en Turquie grâce à l'avenir pour tous. Les achats directement au prix des gros de la Turquie. Sur notre site web, tapez www.easycashinternational.net. La livraison est partout dans le monde. Partout là où vous êtes, la livraison est simple et rapide. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai.